Constitution biso tozali nango ezalaka constitution ya ba rebelle pour la vérité. Ya ba rebelle pourquoi? Parce que ezalaki constitution basalaki yango na contexte ya bitumba. Bitumba ezalaki na ba belligérant bani misatu. Ba belligérant bazali misatu moko komona ezalaki Joseph Kabila, mosusu kombo na ye ezalaki Jean-Pierre Bemba, pe mosusu kombo na ye ezalaki Azarias Ruberwa. Ekiri ya ba rebelle oyo misatu nde babotela biso constitution bomonaka toalaka nango mutu na mutu atia baarticle oyo ezali kozwa part na ye neti na ngambo ya Kabila asalaka biloko mingi, donc conformément basala yango na lolenge na ye na façon na ye na ndenge nini tolobaka lokolo ke pata ye bazwi mesure ya costume ya nzoto na yo ayebaka te ke pouvoir yango jour ekokosila parce que na minute oyo bavantage mingi basengaka eservir bango lisusu te pe yango bomoni bango moko baboya koparticipe susu na baprocessus électoral ebele po bomonaki baza sous conformité na kati ya makambo yango. Mutu ya mibale ezali Azarias. Mbote bandeko balandi ya tindika télévision à travers magazine na bino komoni te kondima te totondi bino botondi po te bike boza déjà na mpona kosolola masolo ya République démocratique du Congo. Voilà, bolingo ya Congo na ya ba Congolais komoni te kondima te mikolo yo namoni batu politiquement deux fois c'est décidé ba anti changement constitution na bato balingi constitution échangée. En tout cas, je suis très ravi parce que la démocratie commence à parler. Maintenant, de l'autre, sur le moment qui à propos, parce que là, qui, c'est Senko, Sango, alobi, mega Rosimbati. Nayoki, opposant le roi Adélie Sanga, un rebelle, Nayoki, le roi Ado Dombasi, alobi, en automne, ça va être la balabala, Nayoki, tous ces gens-là parlent et refusent. En tout cas, il faut vendati 2028 mandat. Beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. Avant de solo là, avant de loba, avant d'expliquer, avant d'analyser, la personne mbote belé na Junior Kapaya. Junior Kapaya Junior. Donc yende asali na bozonga na banda kuna bino puisque yende aza fure mole yende le seul et l'unique on a zolo ba pièce maîtresse na tindika ça dit que il est partout. Donc la zone c'est les noms ba fleur rebelle et puis likolo na on a bakisi susu belé ya bouquet ba fleur na pesa na yemo ko refait qui sombe ba refait. Pourquoi la zone ba nazo pesa bouquet de fleurs na ya ba bouquet à fleurs na refait qui sont tout simplement pour la ténacité naie et puis pour la maintenance puisque baninga naie belé o babanaki na bango makambo yo bakoma bakabase le bachola libela mingi atana bakombo ya basite yo kanaka sote bakoma ba chaîne yo kanaka sote ça dit que basira le rôle amour mais azako maintenir ça dit que na komo banga na komo ndenge na kalaji bazaka ko boka da bombole alobi les grands saoudiens quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar, il y a ça. Voilà pourquoi on appelle si bouquet de fleurs rebelles pas arrivé qui sont, mais puisqu'à traverser ma période, il a traversé de l'opposition au pouvoir, il se maintient et il est là. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut remercier, quand bien même qu'il y a beaucoup de choses aussi à améliorer, mais déjà d'être là, puisque le plus important c'est le fait d'être là. Tant que tout ça on a c'est que et ça les fort moko boye, il y a makasi voilà pourquoi on a zoom c'est ascenseur et puis encore santé les débats tunabiso petit nabiso elina rabi c'est la fierté même ya tindika maintenant pour revenir na makam nabiso na passant aussi na remercier consultant nabiso maman Yohan depuis Bruxelles aratakata zara toujours nabiso ndenge venanga tumba collège on a bazar ba parrain ya maman Laurence bao bazar pena branché bango baratakata bango bazar ba abonné à vrai assure que dès que tokoti balandi bazui matière bakaboli et sika ko kabwama o ko sala msala. Voilà le rezali important. En tout cas, bande konanga ya diaspora, bande konanga bazana Congo, plus précisément ezana na est surtout parce que bande ko est mingi netoka masolo belé zobima ba sortie médiatique mo epola. Nenga na rappeler non bande konanga est ba auto basolo ba état de siège il faut longo. Bozana raison. Parce que changement ou révision de la constitution jamais to sala avec état de siège. Mais boye baké état de siège ezolongwa état de siège ekolongwa basoda na biso o bazana binokuna
tolobi te ke baza ba centre tolobi te ke bango nyonso bazosala malamu baza kodéraper bazali oyo bazosala makambo mabe bazali mais le plus important ezali ke avec présence na bango eza na makambo ebele esaméliorer mpe avant état de siège mpo nangi bato ebele balobi balongola état de siège mais avant état de siège oyo eza te ke président Tshisekedi ayaka kaka mbala moko na pouvoir alobi bon ndenge na ye na pouvoir boye netie état de siège esalema bongo te ezali ke y a eu des commissions y a eu des notables y a eu des bampaka ya ba province wana ya Ituri na ya Nord Kivu mutu bafandaka on avait associé les députés que soient les députés nationaux ou les députés provinciaux, il y a les deux provinces, d'ailleurs, pour votre information, il y a 3 provinces, il y a été des sièges, parce que mes provinces, c'est qui vous avez cité. Mais degré, il y a de violence, il y a monté, na niveau, il y a Ituri, na Nord Kivu, et là qui est belé koleka par rapport à Sud Kivu. Voilà pourquoi Sud Kivu échappe dans les camps d'état des sièges. Mais ezaki nyonso misato parmi ba zone sinistre ou ba problème de violence, ba problème de déplacement, ba population d'une massif et ça les marque. Ezaki parmi ba cible mais ce qui lelo boza komona boye, il y a aussi l'autre problème. Où moni ba pression sous état de siège faut longo ezali que ba tebele ba notable belé ba voix mais belé ba politicien belé ba député monsieur belé bango baza à la base ya babiloko to boyoka ya ba rébellion na biso baza ko soutenir biso pe baza ba travailler ba rwandais biso ba travailler ba Kagame biso ba travailler ba Museveni ba mususu pe ba travailler ya ba rwandais ba Kagame donc nde bomoni biloko nyonso esalemaka mais nenga na sabino boyeke déjà 2025 avant tokoma juin nango na ndemite ke tête de siège ko za sur longo nango ba longo nango. Sur le plan diplomatique, Mokonzamboka coup de chapeau, à Kenagi Ouganda, yoka ba critique la fois passée, Mokonzamboka na Ouganda. Ba critique les gars qui m'a cassé, na tchela qui no bilili à Ouganda, ba critique les gars qui m'a cassé, na ngaki mona Ouganda. Mais là on a ça no secret puisque ça ba tumingi ba tikela ko ba te présence na biso na Ouganda ezali pona nini. Biso présence na biso na solo na présence Ouganda ezali pona mingi matière ya sécurité, pe ya mibale makambo économique. Il faut pétrole yaba Ougandais et le Cana RDC côté ya Babunagan et consort. Rwanda zaki na besoin que les panae Museveni a boina et toi la pétrole biso photo kabola na ba Ougandais. Ndé botrona sur le pétrole, du solo économique, du solo solo et d'une manière stratégique. Pipeline, il faut le que pana biso. Il faut tout solo lango, il faut tout bongisa ma solo. Et que les Babunaga na bakasindi et consort réserve biloko za mboka na biso. Yango wana boko constater que mikolo koya puisque toi tokabolaka lisolo M23 bakanade origine. Bamsu bauta Rwanda, bamsu bauta Uganda. Oui, ba soutien ya ba M23 o ezaki mingi tango Kabila na pouvoir, ezaki makama Uganda yango bozaka ba négociation tout ezaki ya Kampala. Mais sur boki ba négociation actuelle ezaki kozala o Kenya, Nairobi, wana ezalaki côté ba Rwandais bazalaka yango bomoni lelo na Kenya ngo tuti moko azakuna Ruto oyo yenda yeko bebisa biloko nyonso oyo ebongisamaki na Uhuru Kenyatta ozalaki wana o bazalaki na procédure ya malamu yenda yeko bebisa parce que ye aza tuti akoti biloko wana abebisi yango et na moyo lelo nde na aloba boye ambassadeur ya Kenya o batindaka azala accrédité na mboka na biso. Président Nabiso a beaucoup copié sa accréditation. Donc, Mokonzambo a beaucoup copié sa accréditation. Pourquoi? Parce que président Nabango, il andima pendant que tout ça en pleine négociation, andima va créer ASC yananga na mboka na ye. À l'acception de mon thème, ma benyo so puisque ma troupe yakawa aboya ba ça la mission convenablement. Il y a un bon moni que biso na bato Kenya, en tout cas Mikolo Roya moi brouillard et kota la relation parce que nous voulons la paix et qui veut la paix prépare la guerre. Et d'où, on a tout préparé la guerre, on a besoin qu'il y ait un tout. Il y a que la paix qui peut nous unir. Alors, moto a contre Bisso, moi tout marcher ensemble, exacté. Soit même la frontière avec Rwanda, mais il y aura d'autres solutions. Il y a un niveau pour comprendre parce que makambo eza kitoko makasi on a ngana bisabino ke bo pesa soutien toujours na Mokonzambo kanabiso na ba wazalendo pe na ba FARDC batumi balobi ke mais Saint Thomas tomoni na moment oyo ekomaki bitumba suna ba kota ba walikale kuna quelques localités lingi tombe ba pinga kuto lingi tombe tala boy kabeki bembe tombaka tala boy
En fait, là, on est désolé, Bisso, en tant que gouvernement normal, nous sommes censés vraiment respecter l'engagement, surtout, il y a cessé le fait. Mais malheureusement, là, on est désolé. Négociation na Rwanda. Il y a des choses où malinité peut le côté entre les Rwandais. Il y a des moments où les alliés rwandais ont combattre Bisso. Mais il y a des moments où au moins ceux qui ont avancé dans les papiers, dans les compromis d'assistance à la communauté internationale, dans les procédures dans les bons. Au moins, on a M23 qui est menacé parce que tout le bagage a biso des andebino. Il y a un moni biso pe. Ngamuna biso. FARDC akubanda kubunda te. Akubanda kusala takte. Akubanda kusala lorote. Biso tiki charge wana pe da ba wazalendo. Ba tchaka ba mal à l'aise. Il y a un moment ils sont en train de provoquer biso na ba bosse so mbala na mbala. Et surtout, dans le mécanisme à contrôler sur place. Dernièrement, il y a un goma, il y a en place pour les Rolandais. Si vous avez une voie logique, vous avez un sambré pour les bébés, puisque vous avez signé, et ça a un avantage. Le monde entier se reconnaître que vous avez agressé. Le monde entier se reconnaître que vous avez agressé. Le monde entier se reconnaître que c'est une guerre économique. Donc, rien à voir avec une guerre politique. Rien à voir avec une guerre ethnique ou une guerre tribale, rien à voir. C'est une guerre économique. Voilà pourquoi la instance judiciaire, il y a l'écolo, il y a partout. Tout ça, là-bas, Apple, il y a Pomme. Pour la première fois, il y a paraître dans le tribunal, il y a certifié la matière premier téléphone ils ont un pays exactement parce que pays où on va take la bango pays va se certifier à Rwanda. Voilà pourquoi nous sommes très fiers avec notre président, avec ce gouvernement. Il y a maman Nabso Judith, avancé moko est très très significatif et d'ici décembre nous avons promis que na la évaluation il y a gouvernement pour total la retomber na bango. Est-ce que tout qu'on demande en janvier va réviser, va remanier, va tia ba ministre mususu ba kokite ba remplacer ba remplacer gouvernement ba mobimba. C'est en fonction il y a ba évaluation sur tout ça là en décembre de repérer ça dans matière niveau ni biso na bango to évoluer. Maintenant deuxième point principal autre tout ce que ça là ils ont des problèmes à changement de la constitution, tout révision de la constitution, tout basimba te wana parce que l'actualité mingi est basée dans yango. Non qui va te béder ba continuer dans sango senko ba boy complètement ba bitu mais ka kosimba te ba opposant ya mike to ba opposant pété ba robi ba mikolo yo ba na mobiliser ba mais na lingi to za la sérieux bazo kosa population ba epsi population boy na ba senko na ba opposant pété ba lobi non to linga changement constitution te pour ce ton demi changement constitution c'est que dit à kotikala na pouvoir à kozala wana ya wana va créer troisième mandat dubiso to sambela Tshisekedi asale la mandat na eti 2028 akanga bisaka na ye akende to combattre Tshisekedi kanenge to combataki Kabila. En tout cas personnellement tant on a qui façon ba lobela wana ndenga na bani mbala mo na lobia je comprends maintenant baza ba travailler ya nani bato ba exilso ba kambwana bazali ba travailler ya bato moko boye oyo bazali kopesa biso pasi oyo bazali ko monisa biso lolenge moko oyo tebite ndenge ni to ko swande moni baza ko ramener débat na niveau moko très bas. En réalité baza bato a ekira ba rebelle parce que ça te rappelle la rabiro bato belé ba ebakate. Constitution biso tozali nango ezalaka constitution ya ba rebelle pour la vérité. Ya ba rebelle pourquoi parce que ezalaki constitution basala yango na contexte ya bitumba. Bitumba ezalaki na ba belligérant ba misatu. Ba belligérant bazali misatu moko kombona ezalaki Joseph Kabila, mosusu kombona ezalaki Jean-Pierre Bemba, pe mosusu kombona ezalaki Azarias Rubero. Ekiria ba rebelle misatu. Ne ba botela biso constitution bomona ka toala kanango mutu na mutu atia ba article o ezali kozwa par na ye
neti na ngambu ya Kabila salaka biloko mingi donc conformément basala on a lo lenge na ye na façon na ye na ndenge ne to bakalo ko pata ye bazu mesure ya costume ya nzoto na yo ayebaka te que pouvoir un jour ko sila parce que na minute yo avantage mingi basengaka et servir bango les susté pe yango bomoni bango moko baboya participer sur la processus électoral ebele po bomonaki baza sous conformité na kati ya makambo mutu ya mibale ezali Azarias Rubero. Azarias Rubero bango nde bakolo M23 bango nde bazaka RCD Goma bango nde bakomaki CNDP bango nde bakoma ba M23 bango nde bomoni bake kosimba minduki parce que bamoni ba se retrouver les sociétés et mutu ya misato ezali Jean-Pierre Bemba yangani à se conformant na ye lelo azali membre ya gouvernement actuel oyo azape na kati ya logique mikolo ekoya bokoka kozala parmi bato bakolobake bazali pour le changement ya constitution mais kasi na ngambu ya parti au pouvoir bango mutu balansaki alerte ya ke sensibiliser population pour na to changer constitution bao bakoteleme na constitution nazwi nanu bandeko na biso ya Senko batikana kozala jamais na ngambu ya population Senko bazala toujours contre population parce que leur problème ezali bango nde bayina président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo eloko nini bayinela ye bayina ye te ke azala président te bango problème na bango ke ye le fait kazalaka kasayen azali muluba d'abord bakombataka trop même baleka na pouvoir te na tangi des personnalités ya Senko na tangi cardinal Ambongo na monseigneur Chole balakisa yango ouvertement balakisa yango ya kobomba te leur problème c'est la haine sur la personne ya Félix Tshisekedi alors bango balingaka te yango bomoni balobi lokola yesu azaka président soit changer constitution bango za lokola malheur na malheur ya vie na bango bato na mibale soko tali bango bazaka pour population te balobi na bino ke population azo souffrir population azana ba problème mais basango mikolo nyonso basengaka mabonza mikolo nyonso na hôpital na bango za hôpital eza ya cher bekole ya basango eza ya cher ndenge nini na bekole bango babike population souffraka basengaka population cher na makambo ya kofuta ba classe babike population sakate parce que les écoles qui coûtent énormément cher au Congo ezali ba école catholique baza trop cher. Ce qu'on a baraté, que la population souffre, le gouvernement doit faire souffrir la population, mais bino batu bozali na bino gouvernement te bino ne batu bozali kota. Est-ce que la constitution a mis sur place n'est pas prévoyé que basango bazana moi dire surtout tout ça la constitution tout changer en autorité. Exact. L'église protestante bazana moi dire. To côté qu'on appelle que ça la constitution mon côté au photo le bagano basango bazana droit au chapitre ezalité. Alors, ba marche basango bazana on ça les aga reçu. Les habitants ont eu des places à en opposition. N'a la haine à prévenir. Bon, bah, Monique, tu as la constitution T. Tu as révisé paye en OT. Donc, tu as changé en OT, tu as révisé paye en OT. Ah, total, à venir, il faut payer sa raison. Mais les Congolais, Bazali et Belé, la minute, excuse, ma signature déjà. Ils allaient signer, beaucoup de Congolais veulent le changement de cette constitution. D'ailleurs, si on récolte seulement 100 000 signatures, sachez-le bien que tout le monde a un référendum et que la population a tranché, et tout ça la démocratie. Le col a tout ça la démocratie. N'a respecter personnellement point de vue à opposant. N'a respecté point de vue à pourquoi? Parce que la démocratie, batunion so bazan a droit au chapitre. L'opinion batunion so ezali à respecter. Tolérance ezala. Mais principe démocratique ezali loi à majorité. Quitte à bango ba pika pende pour que total la banane ba la majorité. Majorité on est relève. Bango pe ba céder. Pour preuve, ba sango ba ibisaka biso que ceux qui to sali élection la forme to la ki ko sala wana tout le côté na mboka payer katana. Le même message ba bandi ko yana ngo ceux qui te changer constitution, to déranger troubler to ko sa mobulu des autres ko oh. Mais sans que tu changes la constitution, payer ça qui m'y a dit. Sans que tu changes la constitution, tu vas réclamer dans est qu'on a. Tu vas ndenge mu colonie ni bosu bogi cardinal Ambongo. Aleki na télévision a condamné Paul Kagame que Koloba que Rwanda a agressé biso bazali comment sa population na biso parce que bon moni yango yé acharnement na makasi c'est sur la personne la président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akata e kwanga
ya likambo ya gratuité enseignement banda eloko wana cardinal ambongo na monseigneur Chole bakoma na rankine permanent ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kosakana te yango bolamu nyonso yasalaka balingaka te epo bomona bango baza bato moko mystique soki bazopesa bango bakado na gouvernement to na président bazwaka mbango wana balobaka te kaza mabe tetete bato oyo Carlito zongela susu miziki yo moto olobaka ke basango babwaki sutani bakoti mombongo mpo baluka mbongo lelo ekoma ya solo balingi mbongo mingi bateka bato susu royaume de siete balingaka susu lobiko ya molimo ya bato te yango wana omoni lelo soko otali l'église oyo la seule église na monde indimi makambo ya ba deux fois ekota mibali na mibali babalana basi na basi babalana ezali église catholique place yo ozali ngo ebisaka ke o ba cardinal na ba évêque ya Afrique batelemelaki décision ya pape François ya kolobaki ba introduire makambo wana na bamboka na biso oui baboyaki mais est-ce que bosi bomona église moko eza na des doctrines tosambelaka na église moko biso toa bato tolobi père spirituel na biso alobi ke non biso nyonso tosalaka boye biso sikoyo na kati ya église tolobi te biso lokola biso toa bato ya kote oyo yango wana bomoni donc bato lokola basango en tout cas il fallait bango kaka donc kopo wana ya mibali babalana efalaki ya pana bango parce que bazalaka déjà bahypocrite ya binene bino mo boyebi makambo eleka na bakouva na bango mibali kuna toyebi makambo eleka te makambo eleka mpe na bamasere kuna bakouva basi toyebi makambo elekaka te babima na poisa yango toyei comprendre ke bango bazali vraiment contre makambo mingi oyo ezali na avantage ya peuple congolais alors bolanda bango te soki tochange constitution mobulu moko ekota te paye kokoya te eloko moko ekobebe eza te kaka ndenge bomonaki baza kotelemela élection lelo tosala élection eleka nango donc de la même façon bakotia makelele mais nzoloko ya nzambe aza na ngambu na biso avantage eza na ngambu na biso eloko eyi te merci mingi na yo kapa ya grâce na yo nde bazwi biso na bandako na bango merci na Refeki Sombe merci na mama Yohan merci na venanga tumba collège ya maman Laurence grande sœur Annie et puis na bato nyonso bazwi de bakoko na biso partout dans le monde toza kosepela totondi bino botondi parce que bozalaki ebele toujours fidélité na bino na tindika na ngai na kota mwa moke makambo ya feto idps mais nana mwa matière ndambo matière yango eza ndenge nini eza ke ndambo ya bato bakendeki na deo bizubu baye komitika pa ya kabuya ki bango balandi logique ya kabuya de l'autre côté 4 fédérations président 4 fédérales 4 présidents ya fédération ya Kinshasa à la personne yebi bakombo na bango baza ba président fédéral pena ya ville ya Kinshasa président fédéral ya Mwamba kombo na ye Mathieu Kasanda na président fédéral ya Funa Pierre Nzomba na président fédéral ya Lukunga Kabala na président fédéral ya Tchangu Minga Kwete bango 4 baye kufunda deo bizubu na parquet ke aza kosala usurpation ya pouvoir aza na qualité ya koengager IDPS te bango bayebi kaka Auguste Kabuya de l'autre côté ngambu ya deo bizubu pe bakokutana mardi prochain na ngiringiri na funa na terrain soki na terrain buda soki terrain moko wana bakokutana wana donc pona fêter le 12 novembre journée à base oyo à l'époque tosengaka na président Félix a retiré signature pe ba profiter puisque tour bango pe balobi ba mobiliser bato ba sensibiliser bato ba tia pe ba oyo bango pe ba commission pour na makambo ya changement de constitution pour qu'on mboka lobaki na Kisangani puisque isa façon pe ba ko se rattraper na bango na saluer mon vieux Simon Kalenga précisément parce que boyebi ke bango la première sortie médiatique ya circulaire ya Auguste Kabuya lobaki bato abombi ba sensibiliser bato pona changement de constitution to révision de constitution atiaki circulaire na ba fédération na ba cellule et puis na ba section bango baki ko telemele ke IDPS na komi na makambo wana te na tokomi na tawana te discours na bango zaki pe relayer na ba opposant nyonso mais tant ko konza mboka lobeka na Kisangani ndesiko bango pe baye kozonga siko sima balobi ke baza dans les bons mais est-ce que to ko continuer kana les deux blocs côté bato bizubu na bato Kabuya l'avenir nous donnera raison ndenge nga na lobaka soko monité kondimate bako sa ndenge to bako ko sa mais réalité
babombaka yango te tokomi monela biso tu oyebi eza na mwasi wana na États-Unis azoyebisa bato ke ye nde akobima boyoka bamide bazoyebisa biso pendant propagande kaka oh Donald Trump na Kamala Harris baza coude à coude mais réalité tokomona ke bazakokosa biso tala ekaro ebimi nani Donald Trump na mwasi wana de la même façon tokoyeba ke est-ce que kabuya moto akosaka biso to deo bizubu moto akosaka biso yo moto ayi depes zala focus IDPS d'abord eza état d'esprit na sina biso bino ke bozala sima ya bato te nde comprendre le secret ya IDPS soki osala buzoba na IDPS soki osambre na IDPS zala no mutu ya mutu nde okomiyeba ke non oza nil part mpona nini mpo mutu na yo so aza na bon chemin oserve kobalobaka le bon côté de l'histoire mais soki mutu no aza mauvais côté bokoserve yo naye mama moko mofingaka ndenge lelo bakabundu bandimaki teke IDPS bakotika yango bataka sapele eza biloko na bango mo lelo aki créer bord na ye akomi apparemment tala IDPS na musika babadi banga batala yango na musika bacibala batala yango na musika bamobaki batala yango na musika ti bato na bato batala na musika toza na barare secrétaire général oyo badirige IDPS oyo ti lelo aza na IDPS tozaka na Jacquemain Chabani ye mpe aza wana kaka mpo levi akufa ayaka na cadre ya réconciliation ya congrès soki mpe te mbele mpe lelo ye mpe atalela bango kaka na musika wana eza juste rappel na salue babase nyonso ya IDPS ya monde entier base ya Canada base ya États-Unis base ya Europe surtout Belgique avec Marie Paul namoni bino déjà Marie Paul depuis Belgique bakiki Kezong Jean-Jacques Kabongo na Belix na Paris namoni président Chikito Mushashino président Chimchimba bozali ebele Philippe Madimba bato boza tellement belé kai ya IDPS opena Kanana donc mon fait Kanana depuis Allemagne boza tellement belé bato opena donc bozara bena donc Misi Bouchiri Marcelin Bilomba David Mouke Jacob na otanga ba kombo emblématique wala ya Congo ndenge mabete tous la famille IDPS donc on est très prochainement na même milieu na même place. Donc, tous ensemble, merci à Kapaya, merci à Réflexion Bénézou, merci à la grande équipe à Tindika, tous ces gars ensemble, accordé surtout grâce à la Viva. Bon, tout le monde toujours Congo, Naba Congolais. Bye bye.